invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, David n'a pu ça et David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il faut yeba kanavi na yo eloko nyonso komela yo. Nzamba yeba kiango avant que ya. Nzambo ya bundela ki Jérémie na maboko ya baroi. Il faut que nzamba bundelo pe na maboko ya bato basimbi yo. Matisa prière na vie na yo. Que ça soit tu es fatigué. Et ça le loko mo ko charger kama kamozalango. C'est la prière. Nozolo landanga na likambo yo. So eloko mo beba ki na santé na yo. Nzamba chanjo ba pièce sika na komo na Yesu. Nzamba chanjo ba pomwa sika. Nzamba peso motema sika. O motema na koma koyoka crise cardiaque à travers la prière au nom de Jésus. Let's go. Jésus, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, dokumisa, Yesu Masiya nanga, Alléluia, Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo. Merci, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Na ngolu ya nzambe oya pesiso ngolu ya koza mukola lelo. Tika ozwa grâce, tika molimo na nzambe pambola yo. Tika kola kutana na yo bisikozi occasion ya kolanda message oyo. Malgré les moments est difficile, oui, le temps oyo ba yekoli ba toma pe basakoli akala baleka ki pe lokwa bisto le kalelo. Et Paul Palobi azali ko kimambango alembi po azwa motole. Alors, eza marathon moko ya ba vainqueur de la prière. Yango eza thème na biso otome mokola lelo. Alingi to sambela yamba kokota na parole. Yawe tata totiki message oyo na maboko na yo nzambe alola. Pambola mabota nyonso zu grâce ya kolanda biso. Tika ete na nzela message oyo oleka na via mutu moko opambola yango.
tika na nzela message oyo olekana via mutu moko obundela ye tika pe na nzela message oyo o défendre via mutu moko na kombo na Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus, amen. Thème na biso alelo ezali nzamba pambola yo. Tomemi thème oyo zo parler sur la force de la prière. Makasi le sambo. Le sambo ezali mesure principale moko nzamba sala po mutu akwa kokutana na ye. Et Bible bengi yango eza dialogue entre moto na nzambe. Mutu oyo azokozwa temps ya ko dialoguer na nzambe, ya ko solola, ya ko évoluer ensemble avec Dieu. Et aza mutu oyo il faut amema aza porteur ya solution, aza porteur ya gloire, aza porteur ya délivrance, aza porteur ya bénédiction, aza pe porteur ou azo komema assurance na kati ya vie ya batu. Voilà. Donc l'homme qui prie, moto azobondela, aza capable nyonso ke Bible ezali koloba. Béni le Seigneur, il faut que na kati ya vie na yo ozala penza mutu ya le sambo. Et le sambo ezali seule mesure oyo koyiko mema makambo oyo mokili eza nango te. Le sambo ezali les seuls chemin à solution oyo koyiko porter quelque chose na katabana nzambe. Moi je na kolingelo komoko ke o demeurer aujourd'hui dans la prière. Prière ezali une arme efficace. Pesa arme moko incomparable. Eza arme moko ezokoma ba détermination ya makambo yo et kozoko zanga moya ko déterminer yango. C'est la forme de la prière. Alors, prière eza na force ya ko briser. Prière eza na force ya ko changer. Et prière eza na force ya ko bénir. Prière koki ko kamata eloko eza na forme te. Et puis si yango forme à cause de la prière. Pourquoi? Parce que tant mutu abondelaka alongwaka mutu o azali charnel, alongwaka mutu azali nzoto ya bomoto, pensée ya bomoto, makambo ya bomoto ekufaka. Pétant mutazobondela, l'homme devient un petit Dieu à travers la prière. Yango tant mutazo prier, alors on a partie à chair pour à côté na partie esprit. Donc ça veut dire esprit a une force plus que la chair. Et Bible lobby et qui n'a koloba musika, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie la chair. Alors soyez bénis dans le cadre message à prière à Moukola Lelo. Tokoki kozwa mukanda ya Jérémie 33 verset 1er. Total na komona yesu okotanga na yo, ntozui ngolu toza na Bible na yo. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois pendant qu'il était encore tenu dans la cour des gardes. Lilubanaye wenzambe ekomelaki Jérémie tango azalaki nanu ya kokangama na kati ya boloko. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. Ezali Yahweh nzambe oyo azali koloba oyo asalaki makambo oyo. Na ebite soki likamuni nango epai na yo oyo ekomelaki yo oyo ozo passer mais nzamba zoloba ezali ye mutu a permetaki pa Jérémie pour makambango ekomela ye. Alors makambo nini totangi Bible, l'Éternel l'Éternel qui les façonne et les met en place. Yahweh nzambe oyo azali kokokisa pe azali kotia nesika. Lui dont le nom est l'Éternel. Ye oyo kombo na ezali Yahweh. À toi, invoque-moi, je te répondrai,
je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la maison de cette ville et sur la maison du roi de Juda, qui seront abattis à l'aide des terrassements et avec l'épée. Yahweh Nzambe alobeli Jérémie, Belelanga et Jérémie, nakoyanola yo à travers la prière. Nakolakisa yo makambu oyo e bombama peyo oyebite. Voilà message nabiso sur la prière. La prière est comme yo makambu oyo pendant que tu pries. Oyebite nakobangila wapi Nzambe, nakosukela wapi nkolo, nakosala nini nkolo, nakomesika nini Nzambe, otikinga pona nini, awa tokobimela wapi. Esika ozomona porte te. Prière ekolakisa yo porte. Prière est capable de transformer yo na modèle différent. Pourquoi? Tant mutu abanda kobondela, mutu alongwaka na partie ya chair, parce que na kata mutu na lobela qu'on avait monsieur leki na bimisho bandoto na lobaka mutu azana 3 parties. Ça veut dire azana première partie auto bengaka partie esprit, auto baki ute na éternité. Nzamba zone éternité, azun Nzambe ou aza mange aye ko réaliser na C. Na Genèse chapitre 3 okomona Genèse chapitre 2 to bazo réaliser mutu azui ki mutu oza ki mange na ye, il mange ça dit bon Nzambe esprit a réaliser en na kati ya âme, azui âme a réaliser en na mabele auto bengi corps humain. Pe muta kokoma âme vivante. Alors, sikoyo na kati ya mutu so muta zo bondela espace moko ifungwama na kati na eza lokolo koti na téléphone nozo application moko. Exemple na WhatsApp pour fini, tant ifungwami e musimba donné ya batu o nyoso za na bango. Elingi koloba ke tant muta kota kana prière, une partie ya corps et pe maka pour partie spiritualité et banda kosala. Alors mutu azo prier, aza capable de komona makambo ya avant 1000 ans. Mutu azo prier, aza capable de komona makambo ya 50 ans d'avance. Mutu azo prier, aza capable de komona makambo ya 10 ans. Mutu azo prier, akomona makambo ya 10 jours, tozo ya lobby à travers la prière. Pourquoi? C'est Dieu qui se révèle dans la prière. Bible lobby na mukanda ya Jérémie 33 verset 3, Nzamba bisi Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Belela ngai, nakotalisa yo makambo oyo bombama pe oyebite. Alors, awa na biso eloko moko, sache bien que chaque jour Nzamba zana makambo sika oya obetela bana na ye. Nzamba zaka nzamba ba nouvelle. Azaka ba nouvelle. Donc le loi zani likambo sika, lobi likambo sika, lobi chaque jour soka solo la kino na 12h. Yeba ke oya ebisa ke koka kite, to koti na 15h nzamba zani likambo so ko ebisa yo. So comme na 18h nzamba zani likambo so ko ebiso. So temna na 21h nzamba zani likambo so ko ebiso. O temna 0h azani likambo ko ebisa yo. O temna 6h azani likambo ko ebisa yo. Chaque moment oyo ko telema liboso na nzambe sur titre prie. Nzamba za toujours na ba nouvelle ya ko ebisa bana na ye. Soyez bénis, ko décourager te na prière parce que le seul arme et la seule solution des chrétiens oyo nzamba bengi ya bana na ye bampate na ye. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de la prière, la seule solution ezali c'est la prière. Frère, le moment que nous sommes, Nzamba ebisi Jérémie,
invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nzambazama kamebele oya bombelio à travers la prière. Donc muto zobondela akoki kolemba le samote tandis que nzamena lobini le côté. Na vie il y a un chrétien, un homme de Dieu, un femme de la prière. Olinga koyoka abatute oba webisayo. Mutako décourager yo, mutako sandisa o lobby, mutako boyisa yo oyo zali. Azulungia mutu mususu apesi yo. Ozupe lungia ngo latiango komi kondima ke yo zali lungia oya yote. Mutako biso tali lungine za mabe. O baby yo posu o ba ebisa ki o baby o latiango et bandi ko ba pe mikolo ba ebisinga na baby okoki kosala ba maquillage mosusu po ba ebisaki yo bongo. Okoki kosomba biloko mosusu changer pe longi. Pourquoi? Parce que yokaki mutu moko ebisaki yo ko baby. Est-ce que tant ya ebisaki yo ozonga ke panzambe na yo otuna enkolo awa ba ebisinga boye yo lobinini. Zonga na prière. Okomona ke oyo yo bazo ebisa yo za yango te. Zonga na prière. Au monde que oyo ezokomela yo, ce n'est pas la volonté de Dieu. Zonga na prière, invoquez le nom de l'Éternel. Nana linga kesika obilobi, invoquez le nom de l'Éternel. Nzamba bisa Jérémie, invoque-moi. Au monde invocation et que c'est na prière. Prière est na obondela. Oh nkolo, zambena lola, nkolo, tika etelika munanga, vinanga na maboko na yo. Mais invocation, frère. Et ça, il faut disparaître le corps humain. Ça veut dire, tu dois continuer à prier. À quoi il y a que nazaka na mwana na ndako. Nazaka na mobile. Nazaka na kilo pembe na ngai. Et ça, mutu musu azo prier tel que bo kilo naza pembe ni wana alembisi prière. À quoi bonde akaka. Nzambe yo moko yebi makambo vi na ngai kolo na lali. Merci Seigneur Jésus. Amen. Hein? Frère. Ozoyo kabokilo no son banga nzambe kubanga bokilo na ote aza mutu akufaka. Frère, un homme mutu azoko invoquer le nom de l'Éternel. Aza mutu azomi bungi sabo moto na ye pour akota a pénétrer dans le monde spirituel porte wane fungwama pour akoka kozwa solution. Mutu azo prier invoquer le nom de l'Éternel eza lokola Jérémie. Nzamba ebisabi Jérémie, dans verset 1er. La parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie une seconde fois pendant qu'il était encore détenu dans la cour des gardes. Lilobana ya wenzambe ekomelaki Jérémie yambala ya suka. Tango azalaki kokangama na prison. Na cour des gardes, ça veut dire prison à mabele. Jérémie azaki okangama. Côté Jérémie azalaki, azali na papa ta ko ya bimsai. Azali na mama ta ko ya bimsai. Azali na yaya ta ko ya bimsai. Azali na ndékoté, azali pe l'intervention té. Alors awa to comme na Psaume 121. Bible dit invoque-moi. Hein? Ozolanda. Bible comme sur na Psaume 121. Awa Jérémie babi invoque-moi, je te répondrai. Maintenant David na Psaume 121 Zambalobi et David a dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours viennent de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Tala bisika Jérémie azamutako bimisete. Tala naka Jérémie nana ko intervenir. Siko tala kana yo nana ko kotango. Tala problème na yo. Nana ko ya défendre yo na likamoza nango. Tala makamwe komela ko na vie. Nana bundela kayo. O se retrouver ko za kayo moko. Ce qui les sunganza mete yo, ça passe. Et l'Éternel kolona yo asawana. Azana bomoy. Ngalbaka oya batela kabiso ala la katie. Et puis nzamba sutuka ate. Yami bale nzamba kamwa ate. Il faut yebaka na vie na yo eloko nyonso komela yo. Nzamba yeba kiango avant que ya nabaki ne bande na bi prière ko la soma moya 1000 ans prière et ko soma ma 2000 ans prière ko bisoma ma 3000 ans pendant que prophétie à Jean-Baptiste pesama na
na Apocalypse chapitre 7, il faut 4 anges bakanga mi pepe. Oya okanga mu pepe, oya okanga aobebisa mai, oya obebisa banyama, et à cause mokili ekomi na suka. Et ange de l'Éternel moko abima habité, bobebisa mu pepete jusqu'à ce que ngana okendo kutia bilembo na mitu ya bana nzambe. Fona beta bango ba marque avant que biloko ane kobeba. Ça dit avant que nzambe dernier temps un peu samna mokili, il faut que nzamba longola ba oyaye. Acha ba bilembo, soit acha ba bilembo longola ba oyaye so passer à suke côté. Même makamoto zo mona ça prépare l'enlèvement. Il faut qu'un enfant de Dieu, il faut croire dans Nzambe, il faut zonga dans Nzambe parce que Nzambe a ciblé tant. Bato baza molimo Nzambe comprendre que mon kilo est à bisoter. Tobomba manalikolo. Jean chapitre 14, Seigneur Jésus l'obélit. Abi, il y a plusieurs de places dans la maison de mon père. Bisika eze belé pa ya tata. Soke zala ki tembe na biso binote. Voilà des prophéties que monde oyo ezola sake place na biso awa ezate, préparez-vous. Parce que à bientôt il y aura la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à comparaître avec Kembo ya makasi. Nalbaki soki lumko ya gangi. Banyama nyonso vanda kimia men ezana fomi moko na zamba comme l'entelele avant da kimiate. Au contraire, bon baganga waouh. Ça veut dire que oh merci, merci, merci Nkosi Ganga. Qui est maintenant le véritable lion de la tribu de Juda si ce n'est pas Jésus-Christ. Tant que Bambazo, Yesu Ganga, il faut banteler les aux églises et mater sa gloire. Et Ganga, tant qu'accomplissement biblique Zoya, le monde est bougé, mais sauf que Bananza, il faut pas montrer que non, le Seigneur a dit ça. Yo banga coronavirus, ou banga maladie, ou banga problème, crains ton Dieu. Ne crains pas coronavirus. Parce que dans la liste, il faut y avoir yo zate. Ata côté abomine yo simbote. Parce que vous avez bilembo au Apocalypse chapitre 7, il faut battre bilembo. Bilembo nini ba opona batu o ba okufa nango, batu o ba otikala. Tu es un nom béni par le Seigneur Jésus. Amen. Jérémie nzamba bisie invoque-moi belelanga nakoyanola yo nakotaliso makambo oyebite. Nzamba yebisi su Jérémie elobi yawe na bibele oyo ayebaki pe asalaki makambo po ezala boyi. Donc nzambe ye moko apermetaki ke bakanga Jérémie babwake na kata libulu. Nzambe oyo apermetaki oyo ayebaki pe apreparaki délivrance ya Jérémie comment comme na prison na maboko ya ba roi ya Israël. Est-ce que tu crois que na prison ya Jérémie Nzambo abimisaki Jérémie aza capable ya kobimisa yo pe na prison zali. Nzambo abimisaki Jérémie aza capable ya kolongolo pe na citation zanango. Nzambo ya bundelaki Jérémie na maboko ya ba roi. Il faut pe que Nzamba bundelo pe na maboko ya bato basimbi yo. Il faut Nzamba défendre yo na makambo ezokomela osikoyo à travers la prière. Muto bondela kalembati. À tout le monde le côté pendant tu pries, continue de prier. Pour quand tu es sur bondelika maman Nzamba ya lobité, Nzamba ba papa mbate. Nana yebi na kota prier 40 jours. Na banda pe na kata montagne. 40 jours. Na sali 37 jours na prière. Ndotote ainsi de l'éternité a ciblé le côté, mais conviction dans mon thème, nous continuer la prière. Donc, on a comme la 37e jour, ainsi de l'éternel. Mais pendant que tu es jeune, Nzamba le bate. Pendant que vous priez, mon ekei, vous vous déplacez dans la montagne, vous avez dans la prière, Nzamba le bate. 37 jours, et 3 jours dans sa prière, Nzamba le bate. Frère, quand tu es côté maman prière ou les mamans Nzamba le bite. Nzamba le bate pas mate. Quand il a pété mon taille, ça vaut que Nzamba bisinga non. Dieu ne parle pas le cola na mon PPT. Nzamba le bate pas mate. Nzamba le bate na précision. Tala Nzambe ba kani Jérémie Nzamba vani calme. Ba boake na libulu Nzamba vani calme.
na kata libulu ba somzo ba scorpion be loko mabe na kata libulu eboma Jérémie. Mais pendant que Jérémie a tikali abandi ko prier na kata libulu ya mai, libulu ya banyoka, libulu ya ba scorpion, nzamba avandi calme. Aibi ke musana okota wana, isa kanga ki be scorpion na minoko. Isa kanga ki ba serpent na minoko. Isa kanga ki ba virus parce que isika ba boaka ki Jérémie, ba tétanos ezalaki, ma bende ezalaki me ko rosa la Jérémie le côté. Il faut croire que notre Dieu est miracle dans la prière. Il faut nous marquer prière et go sanctifier place aux arts. Et sanctifier ma porte. Oh ba corona ezoko bazoko infecter mo batuna makasi frère. Prière et go sanctifier. Bible lo bakaboy na mukanda ya Psaume 121 na dernier verset bilobini. Yahweh Nzambe akobatela ali de retour de maintenant et à jamais. Faut y que Nzamba ko céder yo jamais. Nazo bisa mutu moko zola ndanga loba ke Nzamba ko céder nga jamais. Na banguna no Nzamba ko céder oti. Na bandoki ya famille Nzamba ko céder oti. Ya muto bosani bandoki babane ko bundisa la bandota mabeno c'est comme quand dit corona. On ne craint pas corona. Il faut craindre Jésus. Celui qui a les clés. Il y a vie, puis il y a la clé, il y a l'iwa. Tant que tu as moula oyo za na verset mon ko la pisa ki ngai Psaume 114. Psaume 114. Bible le dit tango Israël ba bimi na ndaku ya esclavagisme ba longwe na un peuple barbare Juda sanctuaire vanda ke painayi. Bongo Israël a pe makina kimia. Bangomba oyo monaki bango et sota ki liboso na bango et zonga ki na sima. Frère, ngomba nino izo teme pa ina yo. Et j'ai compris que ce poursuit un kolo yebaki dès entrée, il y a le 1er décembre, Nzamba pesibiso Psaume 114. Abi voilà verset au kota na ngona ngula oyo. Na bana nyoso na za na bango na kabola ki message wana. Tika lelo pe ozwa yango parce que ça message na yo tanga tango Israël e bimi na ndako esclavagisme yo za sumo umba mokilote parce que nkolo sa kangola yo oza peuple d'Israël lomona komba Israël soit komona yo tia na ko bake tango Timothée abimaki na ndako bomo nini la coutume malédiction, lisuma, libabe, botutu, masomo, nyonso yokolo kangola onango. Tango Israël bimaki, babi Jida, sanctuaire evandaki. Pe ba s'éloignaki na un peuple barbare. Problème ezaka longa na un peuple barbare. Tika makamunyo so salamabe, zongela Nzambe, crains l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, pour Nabana Nzambe. Bilobi que Jérémie azaki na kati ya prison. Mais mon gongo na Nzambe komelaki PBC Jérémie. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oya salaki makambo yo. Makamni a permettre persécuter na kata Israël, a permettre tempête beta bango. Il y a des choses. Nzambe frère, et ça ne le côté sur ça Nzambe. Notre Dieu savait que corona robeta na tanta, na l'air tel, na ngonga tel. Voilà les paniques. Un enfant de Dieu, il ne peut pas se paniquer. Moi, je te donne la parole de la science. Okoki ko se paniquer devant les corona, devant les citations, devant les pertes, devant les problèmes, devant les difficultés. Sache bien. Bilobi a combattu la aller, puis Psaume 121, de retour, de maintenant, a combattu la, et la lobby, lelo, kobima kozonga, Nzamba a combattu la. Abi, Yahweh Nzambe a kozala elili, na loboko a mobali. Pendant la journée, moi ekobeta yote, pendant la nuit,
moi butupe akobeta yote sanza akobeta yote ndima ke corona obeta yote ndima ke malade beto te ndima ke bandoki oyo bazozela okwea na libaku moko ba obeta te ndima ke bitumba ozo simba ebeta yote ndima ke makambo zo komelo ebeta te à travers la prière. Invoquer le nom de l'Éternel. Toujours linga bato a côté prière, quand il prie il prend de quelque chose. Muto a bondeli à côté de la présence ensemble, frère, dans l'abimi, il faut citation changer. Ceux qui montent à côté de la prière abimi, frère, à la kibanti. Ceux qui montent à côté de la prière, ceux qui abimi, frère, à se transformer. Ceux qui montent à côté de la prière abimi, à quoi montent à mystique. Alors mystique est ça compliqué. Compliqué ça la formeté. Et montent à prier, à tout le temps, à comme mystique. Tika kola comme son mystique. Muto aza mystique ba comprendre ka façon na été. Aza kandenge nini ate aza mystique. Aye to yeba kete, ye makamune to yeba kamote. Ye ba problème ye vi na ye nanu ye makamune ye ba nakati. Ye ba nakate pourquoi? Parce que nzamba comme ça que mystique. Tiko zala muto mystique au nom de Jésus. Ozala mystérieux. Yango moni Yesu azala ki un homme mystérieux. Pendant que baye connaît bazala batika leur comprendre été. Ba pharisien ba luka na façon de batika la ko comprendre été. Maman bota ya tika la ko comprendre été. Papa bokola e atika la ko comprendre été. Parce que ça qui mystique. Full ya ba to tika la ko comprendre été. Tika lelo nazo bisa na kombo na Yesu de Nazareth. Makamuna ba comprendre ngo soute. Vina ba comprendre ngo te. Ba demo ba so ko luka yo bisiko lalaki batala boye meto tikali ya pamba nzambe sali musio au nom de Jésus. Ba saleli yo kalikila mabe ba mona yote na ba kalki nyoso zo beta na mukilo zo frapper sauf ba oya nzambe sabatela ki bango. Je connais un magicien à qui on invoquait ba mort na tombe na magie na bango bakomi na tombeau na kata cimetière bazo benga bazo invoquer ba oyo bakufaki babimisa bango na batombe pour basela bon ba service na bango. Magicien témoigna bi que tant tozo invoquer ba tombeau mi balezo ya liboso mais moko nazo mona ngweza ya pamba mais moko musu nazo mona mutu atuni grand maître na bi oui ngape nazo mona ngo mais o wana yeba ke muto to tanga akomote sa longola ki mutu na ye oyo akufa ki na misana biso ya mutu moni o comprendre que nzamba bomba ka ba yenge ben so nzamba bomba ti mutu akufa bon nzamba bomba mutu abomo ete bani so ki nzamba zo batela ti mutu ya kufi ba masise ba lukaye tombe za pamba hein c'est que tika pamba ba tuni so mutu ake wapi balbi ye kolona ya batela kiye alongola kiye atika nzamba longola yo tamba zo luka ba mona yo nzambe sa longola kiyo déjà ba mona yo te ba mona lili ya pamba ba mona lili te ba mona nzambe ya bomona kati na yo au nom de Jésus à travers la prière. Demeurer dans la prière. Matissa prière na vie na yo que ça soit tu fatigué et ça le loko mo ko changer kama kamozalango c'est la prière. Tika prière et pas mola yo muto zala qui faible na prière minga bakolo ba ke malade yo kubika te prière obiksan na kata prière nzamba kitaka frère ngam ko musuna bisa mama moko na bi mama oyebi mutu so aso mutuka tamu usine sala kamituka esala pe ba pièce de rechange bon nzambo asala mutu azanga ko sala pièce de rechange. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a poumon, ils ont un pied de rechange dans le Nzambasala. Le boko, ils ont un pied de rechange. So bébé yo et comme à souté, Nzamba capable de changer ma mission ça c'est cas. Après sur le boko musush. Mutu o les ont fonctionné te Nzamba na ba bonwa réserve. Bon ba bébé c'est bongo wana ba kanze ki yango Nzamba kolongola tia sika na komona Yesu. Tika pandozolo la nanga na likamboyo so eloko mo beba ki na santé na yo nzamba chanjo ba pièce sika na komona Yesu nzamba chanjo ba pomwa sika nzamba peso motema sika o motema na koma koyoka crise cardiaque à travers la prière au nom de Jésus
nzamba peso motema sika nzamba lamusa lamba motema sika alamba ba pièce sika o nini o nazoka ba myome o ba vibrome nzambo asala coopération sans cicatrice aleka na vino pandozo la nangana kombo na Yesu. Prière est capable à changer. Prière est kopikola babiloko musuna kata vie ya mutu. Puis prière est longola et lo komo ba semana kati na yo mais prière lobité pendant que tu pries yeba ke mutu akoma kanzambe. Tu devais demi-dieu. Parce que Kolo alobi est-ce que yebite que boza banzambe. Boza banzambe à travers quoi? À travers la prière. Parce qu'à travers la prière, mutazo kuta nan nzambe et muta kuta nan nzambe. Bien lobi que tant ozo kuta nan nzambe, mokota zonga kilole na yaki. Est-ce que so mona muta kuta nan nzamba zonga bongo? Tangelanga muta kuta na Yesu zonga na maladi. Tangelanga. Tangelanga muta kuta na Yesu atika la bongo. Tangelanga. Tangelanga muto akuta na Yesu histoire changeate tangelangai mais Jésus c'est la prière nabenaka Jésus c'est l'offrande du Père azali kabo ya tata comment yokuta na likabo ozanga ozwa likabo comment kuta na grâce ozanga okota na grâce parce que grâce okuta na moi il faut fungler le porte. Ça dit, mouton a prié, a kota directement la porte. Jésus a lobi na Jean chapitre 9, je suis la porte. A Betitolo, je suis la porte. Tika lelo mkola fongolelo e kukia bikama na komo na Yesu. Tika lelo kolo a fongolela yo visitation divine. Na bandoto na yo bandoto mabe disparaître. Na ba imagination na yo na ba pensée na yo belili mabe bunga. Ozo ke loko mozo matayo ke kalate mabezo ila yo eko yate na kombo na Yesu. Tika nzamba kota na vina yo, nzamba kutana na yo, et nzamba pambola yo. Merci, tu vas nous partager un message sur la prière et prière à l'élo et pambola yo. Na bonde pour la mutu moko oyazola ndanga na likambo yo. Nzamba lola vie de prière na ye kitaki. Mais pendant qu'elle a mis un message oyo, a comment qui découragé, a comment qui n'a ko banga banga, a souvent net ma be moko zokota. Te parce que azali na problème moko zotungisa ye. Te parce que ayoka ki bitumba moko etelemaki. Oh Yesu nzamba lola. À travers la prière, message à Jérémie 33 verset 3. O le bibo bele langa na koyanola bino. Na kotali sa yo makambu ya minene oyo yebite zamba ba nouvelle memene ba nouvelle soki vine kanga makolo pandaka kola la tali sa yango na ndoto betela histoire pandaka ko bimanza mezala délivrance na kombo na Yesu bisika dala ki fatigué tika force à Saint-Esprit et visiter au nom de Jésus. Ma sœur, mon frère, Nekonangai, ça la visiter na komo na Yesu. Pendant que ce soit visitation divine, tike loko ebande ko kangayo, bilolobi oyo tata nanga lonité et ko pikwama. Et ça biloko mususu ya ko bimisate, mais ya ko pikolango e bimana misisa, e longona ba racine nango, e kende, e songa bisike utaki na komo na Yesu. Zamba pambola yo. Butola ninga na kata message oyo soki vina yo na no pesango epa ya nkolo na biso kolo Yesu te le temps tozali bilemo ezali okoki kolanda nga na prière frère nzamba za no posa nzamba za no posa mama na ngai ozana musala o nzamba zo linga lobi na Jean chapitre 14 bisika eza ebele pa tata linga ki tamo enlèvement kozala ozala moko ba se retrouver en Jésus-Christ. Kola peso makasi ya kotika makambo oyo makasa bo moto no yokokate alo musubitumba wana na komo na Yesu nkolo landanga lusambo luba kolo Yesu na kaibo moyo ngai pai na yo nandimi kotika masu nandimi kolanda yo pe kosalela yo limbisa mabunga na ngai yokela ngai mawa sokola na makila na yo kobanda lelo na komi mwana na yo tika kula pambola yo
banda lelo za monta sika za mapambola yo moto zi occasion olanda biso tikomona makambo malamu na vi na yo na kombo na Yesu amen. Sana mwana boye mukolo mama na salaka wana bana Israeli bazoleka Egyptien na sima ngana salaka na katikati kote shosho ba Egyptien bazolanda biso batikali te basikilika loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelles Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ndeko boyeba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya ngwana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali donc tozo suka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana omona lien alors cliquez lien wana et remember directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque omona titrage eza wana parce qu'on a se titrage wana omona lien final lien wana et remember dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner ebele ciao. Let's go. Merci Jésus.